Est-ce bon. que pourquoi Alikisa qui est avant comme on a succès? Parce qu'atteindre succès. Moi, on a succès, marche dans l'Ikinga. Oui, oui. Là, c'est la sincère. Et ça n'a bon, Alikinga. Pour nous, sacrifier qui moi, si n'a été, pour nous, comme on a bon. Ah oui. Toi, comme on a succès. Oui. Mais il y a assez comme on a succès, il sacrifier moi, c'est le nom. Tout le monde a païen. Ba musicien mokili ba ning tutu ba kota ba loge ba ning tout ba sacrifier ba sina ba ngote ti le bazali. Oui oui. Bon, na côté liété mais na lobinde likambo ndenge ezali. La mort frappe tout le monde na âge nyonso na circonstance nyonso oyo nzambe so a se décider. Ah. Est-ce que bino boye barake boki bi okufa to et le romo eso ya boyo prédire en bien. OK. Yeba bien. Kanga yango na obiso. Un vrai serviteur de Dieu. Aïba kal a okufa. Attends, oui, date te, moi, bah, nzambo le bilan qui non. Oui, oui. Donc moi, temps et puis ça m'a. Bah Jacob, Aïbaka, Abendi Bananaye, bah Isaac, et ainsi de suite, toujours petit. Voilà. Papa et Alexandre dit Nabala, Aïbaki. Aïe pas généré Sonic à foot. Abindenge Nazawa, de Nazokene, Nazong Sute. APC Bible naye, APC Kane naye, nam voiture nem Mercedes, au Mobuta Sombela, APC généré Sonic à foot. Ok, Azong a pété. Donc, bah ça l'ensemble. On va s'amener à ndenge solo ndenge biso tozali soki liwa ezoya okoyeba. OK. Okoyeba. Ah mais comme Nzambe annonçaka. Mais ba message ya ba n'enviez pas la couronne des autres. Bon, wana na tangité, il faut na vérifier. Ah, ça on tangeli. Problème est até. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Il faut na tanga na bonde la nzambe. Comme tu me super circonstance. Peut-être ayeba ki pe liwa ya mwasi nayi. Peut-être payer moko mwasi ayeba ki. Pour na koloba di annonce. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ou message mieux pas dans mon esprit de mort ils ont la maman. OK. Bon alors est-ce que t'es natika question à tous les cas. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mesdames et messieurs, je vous salue Place Bozali, n'apes minombo te mingi parce que merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Nouvelle Tendance Télévision est là parmi nous. Nous souhaitons aussi nos sincères condoléances à la grande famille de l'église de la Compassion de Papa Marcelo qui vient de perdre, on l'avait déjà dit hier, perdre une grande dame, sa maman, donc sa femme, son épouse, Maman Blanche Tounassi. Elle n'est plus avec nous sur cette terre des hommes. En tout cas, mes sincères condoléances à la grande famille ainsi qu'à la famille restreinte, la famille Naïbana et tout. Et on rappelle que mon amour est mouqué, même une année je pense. Merci aussi comme ça à la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Gédéon, merci à celui qu'on appelle Jordan, les professeurs, et ainsi à Alain Dele, les coachs. Merci. Voilà, à Chadrak aussi de l'autre côté sur Culture Info Monde. Et voilà, sans oublier, je suis le Kamba TV, ce sont des chaînes Oyoyo et Poussaka, Bisso Kosala, œuvre Yanzambe. Déjà, comme vous voyez là où je suis, ça prouve qu'on est dans
lieu très sain, dans un lieu très sain parce que awawa ne tozwaka ba solution na kati ya etonga na kati ya ndako ya Nzambe oyo tobengi église. Cette église c'est l'église même mission évangélique Maranatha. Donc c'est une église ekambami et pas ya le révérend et puis l'évêque Josué Lokamba Kundi, un évêque établi et puis eza titre oyo et ça la été bato tout baza pemé na ba vivre na kimia. Donc tozongi lisusu na bandeko bosunganga thème na biso on est tellement important na yoka ngoka na mato ya bato na 2 jours quand ndé na tambola ki lobby eza bandeko déjà ba singa to mona ni na bosunganga wala. Donc on est bazo cha biso déjà ka mais toye na ngo lisusu on va continuer comme je l'avais dit chaque semaine pour parler na bandeko bosunganga. Ce sont des sujets très importants oyo bato bana ngo baza na posa bosunganga psychologiquement, financièrement, moralement, Tom Soso na muto azana ba cas tellement grave, azana prison, on est bien en kobi melate, bandeko bosunganga ezawana pour aider batu oyo bazana mo ba problème. Aujourd'hui, il est avec moi sur ce plateau, c'est un grand homme de Dieu et j'ai le réel plaisir d'être avec lui parce que hormis être journaliste ici, na nenga profession, na yami Monsel Nzambe mais en dehors de ça, c'est un père pour moi, c'est un papa, lui c'est le pasteur, le révérend, l'évêque, je suis le Kambakoun. L'homme de Dieu, je vous salue. Ah, bonjour Brad. Bonne santé. Santé très bien, morale, physique, spirituelle. Morale, il y a dérangé mon cœur parce que j'ai un petit souci. On a liwa ya Maman Blanche. Ah, ok. Voilà. Ah, mais sincère condoléances aussi parce que... Trop tôt. Trop tôt, oui. Et puis, pasteur Marcelo, veuf trop tôt. Vraiment. Vraiment, ça fait mal. Voilà, libanga ce que je moninga, ce que je ne que chakou ko sekate. Pour écouter ko joyo. Ah oui. Vraiment, nous avons mutapesaki, nous avons un ndimi qui a joyé, que Dieu soit glorifié, mais c'est choquant. Ok. Voilà. Mais un peu de rectification parce que je ne suis pas évêque. Je suis l'évangéliste ou prophète ou frère Josué. Voilà. Bah tu vois ça, bon évêque. Mais papa, si on veut toucher un peu Kaka, parce que la réalité, comme les bisous, de perdre une grande dame Bongo, choc wana. Est-ce que nous ballet ça bien comme les lois pasteur nous c'est comment on va bandoki. Ba pasteur nous c'est comment on va Kaka. Même yo morobiké yo posera traiter na bio wana. Mais ils ont kende na banzela moko boye ke pona ba nini pasteur oki ko sala boye aller à celle est-ce que de yo moko pourquoi na lobi pourquoi alikisaki avant comme na succès parce qu'atteindre succès voilà aibani na monde akomi na mbongo hein a vu succès déjà aleki biso moi na succès marché la lekinga oui oui voilà ngaza la sincère et ça na mbongo aleki ngai wana na ebite bon voilà. Bon, ça va, mais du moins, pour nous sacrifier qui moi si n'a été pour nous comme bon, ah oui, toi comme un succès, oui. Mais il y a assez comme un succès, à sacrifier moi c'est le nom. Tout le monde a pas païen, ba musicien mokili, ba ning tout, ba kota, ba loge, ba ning tout, ba sacrifier ba c'est na bangote, c'est le bazali. Voilà. Et puis moi ça moto aïe ba comme mon bali. Oui. Pour bala ni boza placement. Oui oui. Bon, na côté liété, mais na lobinde li kamundenge ezali. La mort frappe tout le monde, na âge nyonso. Dans les circonstances, où nous avons se décider. Voilà. Batou musupe basali barré cardiaque bokene ani pe à la mouki. Pasteur Don. Maman naé. Aza déjà na 80 et quelques. Maman na âge quoi? Oui. Plus de 80 ans. Et puis à Beli à côté maman mo akufi. Tozala ki angana pasteur Don. Ba bengi payé. Que maman awa akati motema. Toleliao. Oh. Pasteur Azui akei akoma boy. Donc, bah, quand si maman a mort, tant que Mali les frappé, bah, maman fongo le mis, bah, bimisi. Ah. Voilà. Les lots, maman bimi à son endroit. Tout ça là qui en a eu. Voilà les miracles que Dieu fait. Donc, c'est une vieille maman comme ça, mais à zongi. Mais yé, à zongité. C'est Dieu, à jouer le coup, n'agnos. Vraiment. Mais, bon, tout n'a rare parce que. Mais, Nalobi qui est, il est un journaliste. Ndé, vous savez la investigation. Il y a makamu susu avant peut-être qu'on qualifie mon c'est ça parce que bon et ça que avant qu'on ça l'investigation qu'on qualifie il y a aussi des messages est-ce que bignon boye barake boki veut okufa to et là au moins il y a boyo prédire en bien OK il va bien
kanga yango na ibison un vrai serviteur de Dieu aibaka ki okufa ata obi date te moyeba o nzambo lobela ok non oui oui donc moi temps epé sama ba Jacob aibaka abendi bana na ye abi na moni na komi na kufa na pambola bino ba Isaac abi na moni mikolo na ngai komi na suka na ngina kufa kende lambelanga na lia bongo na pambolo avant na kufa Abraham tout le monde Joseph l'Égypte et ainsi de suite toujours ti na ba Paul obi kende bo moninga bo ndé na kende Jérusalem na ozonga suite bo mona visage na ngai suite les gens pleuraient même ko kende te ko kende te na kende kaka et ainsi de suite voilà papa et Alexandre dit na bala ay baki ki abi aye pas générer sonika foot abi ndenge na zawa ndé na zokende na ozonga suite apesi bible na ye apesi kane na ye na voiture na Mercedes au mobuta sombela ka pesi générer sonika foot OK azonga pété donc ba sala nzambe o ba sambela ndenga solo ndenge biso tozali soki liwa ezoya okoyeba OK okoyeba mais comme nzambe annonsaka comme le biso moi mbilinga papa Baruti même chose ayebaki abi ndenge na zaboe bomona ngali sute to mona kaka na lola ainsi de suite voilà c'est ça mais ba message ya ba n'enviez pas la couronne des autres bon wana na tangité il faut na vérifier ça on entend problème est to passer na nini voilà voilà merci beaucoup l'homme de Dieu il faut na tanga na bonde la nzambe comme tu me super circonstance peut-être ayebaki pe liwa ya mwasi na peut-être pe yemoko mwasi ayebaki pour na kolobaki dit annonce tantôt d'une manière tantôt d'une autre akoko lobisa yo ou message mais pas mutumsu na mon esprit de mort ezolanda mama OK hein to pe tala butala to message bi na église to e pas na yemoko to e pas moi si toni tutu mais tango yé voilà makamba bongo et salamaka ezate soki muta ata yesu ayebaki liwana ayebaka oui alobi piango ke ndenge na zokende bona okufa to mais oyo okoboma ngai mutu tel voilà merci beaucoup papa alors est-ce que t'es natika question na tous les cas tozonga siko na bande ko bosunga ngai to sambela zambe na bomo tozali bana na yondo créer biso tini biso na mokili to kutana ba problème ebele et ndenge na zolo ba na zui bato ba benga pe na tali ba problème ba oya bango ba musuba autoriser na loba ba musuba wi ba koya bango moko Seigneur opesi solution na likambo yo na bato nyonso ba pesaki ba appui na bango ba message to mettre en pratique que les autres solutions. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bande ko bosunganga yote koleka depuis qu'il y a une culture en photo l'exa qui a monté mais tout le cas l'exa première partie nango. Là je suis le combatif. Non tout les ça quitté. Voilà. Bande ko bosunganga ya liboso to bande nango le la première partie. Eza histoire mais vraie. Réalité en face parce que et trouble qui même là mutu ya mosel na nzambe toza sur le plan physique bo moto. Oui oui. Ando yeba sala nini alors ya tuna qui même là ba question bosunga nini to ko sunga libota o ezaki na problème moko bato balanda ki ngo déjà ba yeba ya inceste c'est-à-dire inceste eza ya mapasa bana mibale ya mapasa ya mwasi na mobali ba komi ba makangu mwasi na mobali balingani ba komi ko sala oyo ba couple salaka et ça que famille bakangi bango maman kangi bango tant ko sa papa et bardé donc ya mabe papa benga ainga benga même na maman maman ndi na kolanda ninga landaka papa alandaki papa abengaki nde papa kometi kuna na explication so to pesaki d'accord et yo salaki bana balingani kaka o surtout ya mobali nde papa bagala opesekana donc ye pena zaika pour sa mwasi na yi maintenant qu'est-ce qui s'est passé parce que toyebi suite cité papa qui n'a qu'à 5 ans qui va passer 2 semaines abondé là aïe bah n'elle va trouver solution place wana dès le lot toyeba dans 2 semaines wana pour te commis mes pénal est-ce que solution est trouvé ma qui te va mettre mais na kati wana batu basunga ki biso na mo ba commentaire bato pe bazarondi ba problème ba loba ila ne wa moni ko loba ba o pe ba trouver moi façon de retrouver ba commentaire ki ba de ko bosunga na o pe ba benga ki bon mala bengi ba musu ba pesi ba commentaire ba musu pe ba pesi ba point de vue na bango ba musu ba tininga ba message na ba audio vraiment to réunir nyonso to bondeli
Ndé le solution mon. Voilà, on va commentaire mon kalobi évangéliste Josué délivrer bango nyonso. Papa na maman pe na bana. Papa wana pe ekozala ayebi likambo. OK, papa ayebi likambo. Yango pe na ekoloba. Ah, papa ayebi likambo. Papa ayebi likambo. Oh, voilà. Pema na nous papa, pema la si ça commentaire. Ba séparer ba mapasa wana. Batinda bango na bamboka différent. Ata continent différent, ba parents bazonga la main, balongwa na ndako wana, basa la prière ya makasi penza, eza vraiment passé esprit ba kotisi na ndako na bango ya somme. Ouais. Bon, so na mina tanga nyonso héros yo, na tanto za nango, le to ke mulaité. Merci beaucoup. To ke mulaité. Mais yo le bi papa ça na problème. Na message là, est-ce que ba occuper ko longa na ndako wana parce que esprit za bien fait? Ba longa na ndako te tozi solution déjà. Bible lobi na Psaume chapitre 68 verset 20 à 21. Psaume chapitre 68 verset 20 à 21, Bible lobi, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. Et le Seigneur l'Éternel peut nous garantir même de la mort. Amen. Ata bakana ko kufa. Nzamba délivrer parce que la Bible lobi nzamba za nzamba délivrance. Ata munguna koti na ndako na foyer na yo. Ata à côté de la façon dont on est la salle à ton amakamunayo, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. On a délivré famille Oyo. Nakei pour na pe sa solution. Ndenge batu ba pesa ki bamsu ba bengaki, bamsu ba tini ba message, bamsu na ba commentaire, na réunir nyonso, na sambeli, ndenzambe orienté ngai pe, même chose ka ndenge batu ba lobaki. To sala yango. Nakei Tokutani na papa. Mama azalaki na no kosukola. OK. Tokutana na papa na salon. Bon maman zana annexe mais annexe yango ezana simanda côté mais zande côté liboso. Ah d'accord. Guérite après annexe. Annexe. Voilà. Et puis payotte. Ah d'accord. Ngara papa tozana na salon. Ah bon toko loba comme ça ndé to bondeli. Na bi na ye na réponse. Na ebisi na bi nzambe ya boy divorce, ça c'est un. Parce que maman a zana ba problème moko familial. Oyo nzamba talisi. Oyo sengeli to traiter yango to sambela pour que azwa kimia et puis il affecté bana mususu te. OK. Parce que eloko yango elingaki pe et affecté bana mususu. OK. Voilà. Alors il faut to sambela et ainsi de suite. Bon, pour na yo papa, bien que vous en avez na kisité, vous avez na logité. Mais problème na yo, moi na lubango boizate parce que ba olanda. Voilà. Problème na yo ezali boy ndenge nzamba talis. Mais apaise-toi, natangi pe verset na mukanda Jacques. Le but que la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Ce qui ozaka na kanda boye, c'est que ata boyali na mama bongo bana ba bana na yo. Est-ce que obebi sa bana? Alors kanda na yo et détruire foyer na yo, détruire maman, détruire même na bana. OK. Alors apaise-toi, nzamba boy kanda wana. Voilà. Alors tant que sisinde mwana aye ko signaler que non quoi aye. Oh. Et puis il a signalé que maman a silisi. Bon papa ti ba omona na maman te. Ah d'accord. Et voilà. Maman assis au soukola. Ngabi bon, est-ce que tu connais maman? Oui. Allez. Maman yi. À côté à vendre. Abimisi pe mwana ngoye oya yaki mwana ya muke, mwana suka oya yako funda va. Abi toi tu peux sortir puisque alingi papa mingi mwana ngo. Ah mwana moi si mais alingi papa mingi. Il a dit non tu peux nous quitter par dehors. Mwana kena. Non kaza di banda. To sololi. To prier les sous. Na répété les mêmes choses. Après papa lobi oui papa na yoki yo makambo lobi ponanga eza vrai. Nandimi délivrance. Pour la maman, c'est vrai. Pe ma nyonso et salama, c'est maman. Oh, c'est papa te. C'est papa te. C'est maman. C'est maman. Ngabi oui. Lobakas. Abi na kondana ki e pe na lobek eza ye muta baby sibana parce que ye asala inceste. Akoli pour na papa ya akoli pa na noko na ye. Noko na ye à l'époque lokola zaki na moi mbongo nde mutazo za charge à famille. Ya koli na ndako ya noko na ye. Parce que mwana ya noko na ye
ndé muta diverger. On comprend ce que les camopé yebani et tout bon basala ba nini ko boma moto na famille ko bongisa na famille et tout ndé voilà mama pe sili na ndenge pa ekokutana na mobali babali et tout yé moko mama pe muta bisaka pe mobali et voilà et tout et puis ici là mobali pe bon kaso lingi moi ça oloba ou pas ko loba nini ndengo zalaka ndengo sala tout voilà pona voilà et puis ici les babala na ici mais c'est combien d'années parce que Obi va sali 20 ans il y a mariage voilà mais tala ba retomber et c'est quoi hein pour moi à libosa za université bien que na cité à linga ça mais azana L1 hein mono ya liboso et voilà linga ça bon c'est tala sikoyo combien d'années oyo donc wana ndenge babala ni mais maman sala kango na ni mwana ya noko mutu il paraît que moi non qu'on devait muta violer quand il violé puisque azala qui na 16 ans yé maman atiela kai nini oui là lisawa du badia c'est pas nati chaque babandolia natongo ba meliti ba kei classe et tout bazongi na midi moi ba nini et puis soki ba 18h 19h ba li soki yé moi na nokonde abano sala ba li lokola yé mobali moko moi qui gourmandisme mana a saliti siko tina ye chaque fois asala kango après ça fait leki bani tout ndé ye ko sala ke asali yango azalaki na objectif na ye atieli tango ali ba ke ko lala ya kotiti na chambre bana basi a poser pe acte nezo katiela kinde bangunyo so pa lala pongi penza ke nini to asali acte na ndé ay comme si habitude et comment habitude pendant plusieurs fois ndé na ndenge ba ka kangai ndé sikoyo yoy banati après ici là voilà la chose ndé papa oui ezaye ngabi oui ezaye pour acte na salaka bien que indépendamment de sa volonté mais ezaye comment il continue comment il volontaire et voilà to sambeli na sali prière ndé nzambe ya recommandaki na bondeli pona bana et tout ndé papa a été dans moi ya mwasi braza et pas na petit frère na braza bakaboli bango bien que ba itide kati papa obi ya wakata atini mwana mwasi braza oyo musatini na kinzambi soki na kikwiti so kinzambi na bandundu bon voilà lakini mboka na akekuna kwa mbali yake mbali kuta sa kende libosoka tant to sisa ni sili obi lelo a okende mais akende les jours suivants allez ya mbala ki na jeep allez baketi ke kuna ya mwasi nde basali akati braza azala kuna baloko azana passeport pour baba ndo sala ba démarche à France et pas na tante na et bon ka leki ya papa azana na France akende kuna voilà ndenge to régler situation na mama pe azongi kimia ekoti mais non quoi c'est libanda non voilà c'est ça dès que tozo silisa na papa na mama tuzuya pona babi misangai pona kotse mutu kalanga na kati ya nini na kati ya lupango po to bima tuzuya pona na mama na papa baso accompagner to solola noka azali na payette atelemi siko noka ataki nde na ngamba la moko ole ki apesa ta mbote ke apesa po yena bamona nde na nini mwana na mwana kasi na mena bokilo na ye bamona nite siko kobima bima ata mbote te oyo pe nani yo oyo ko sala nini awa nini oh bokilo te oh c'est quoi oyebité habité bon ba venturier soki ba pasteur soki bon la fille a vu ça que bazana pasteur pona likambo elekaki po ye pas au courant likambo noko d'accord donc faut mimbeyebi faut mimbeyebi sikoyo asatake ba venturier boy pas de famille baza soki ba kisi banini ngana lobelo te papa benganye sur place sorcier sors de ma parcelle otiaka makolo te ndoki jour na komona nani mona kasi na famille abi na yo jour na komona tie makolo awa pa mukolongo yo na ye libanda boke libela na mona kawa te so lingo kuta na ye aya kakuna na ndako to on dehors même ya veni awa te bima abimisi par force bu abimisi akangi portail c'est comme ça que
que noko yende mutu mwana na ye ndoki donc makambo nyonso yo noko mutu mvuta et puis noko alingaka nde mwana nkasi wana kufa même na likama ndenge salamaka que noko ke agangela mwana na ye toni tout rien mutu a bougé était comme ça comme une famille puisque la victime alobaki pas na na maman na ye na bandeko tu ba ye wana mais noko alingi baloba te yende mutu asala nini to mais azalaki déjà na pour a détruit vie année mais nzambe kaka nda tika bana nete ti yepé à protéger kaka ti mais dernier ni les allait que libale kufa comme ça luka moyen na ba souci ana ti ali yepé mo sabe ngai makama noko etalinga te d'ailleurs alinganga na maloba voilà c'est comme ça que est donc solution est mon ami voilà merci na batunyo so ba commentaki merci mingi na bino bozala qui inspiré ba fruit ya ba commentaire na bino ba fruit ya ba conseil na bino na ba appel ba message na bino nde to sangisi yango yango epesi solution ndenge ka bolobaki to panza bango ba panzi bango très bien libala kufate libala pe kufite voilà que Dieu vous bénisse que Dieu nous bénisse alors lelo to za siko deuxième to benga ngo deuxième histoire ya bande ko bosu grave lisusu ya bande ko bosu ngai bazana awa na komi na kalamu beza musika te ka awa na kalamu esalinga pe pasi lisusu papa azana ba moyen asala ka place ya bien abali baboti mwana oyo ya mwasi azali troisième fille na ye papa lingi ye makasi tala na olinga na tanga kombo na ye te ko tangati voilà papa lingi mwana ya mwasi makasi parce que na bana nyonso bamba eta kombo Christelle pardon yaza 4e t azani 4e voilà 4e baza bana belé oui bana 7 c'est yende 4e yende 4e mais 4e fille aza très intelligente koleka bango nyonso na ba ya liboso na baleke yende aza très intelligente nde papa alingi makasi bon yenge papa zana mbongo mwana azotanga na école mokawa en place ya cher papa tangisi wana siko tango mwana azwi certificat a passé premier CO o babingi lelo 7e nde papa alobi boy ndenge okoti na premier CO eza différent école primaire ceux qui ont eu la première je te fais cadeau au moins siko siko bana musu bazalaka puisque ngana na zalaka enseignant mwana musu za na école primaire mayele amata na se boy mayele kiti mwana musu pe na école primaire mayele na se amata boy voilà c'est ça musu pe na humanité asa mayele à côté université donc voilà c'est comme ça vice versa et ça la marque net singa zo nga na université ngaza mayele na secondaire humanité na ki université na ndo ko kati voilà na ko kati comme bela ngaza kaka déranger pour na ko kotaka te si la yo zo ngana nzela la zone ina passe voilà alors papa abisi mo que soki ozuka ka la première que la première c'est au 7e ou passé au 8e mais au mika ka la première je te fais cadeau moi on a pu bosser à Dumikaka la première. La première c'est où? La première c'est à passer sur le 8e. À passer sur le 8e. Dès na vacances, papa somme les voitures. Oh. Oui. Ah c'est les dons. Le 8e on va cadeau c'est où? Ah c'est les cadeaux il y a voiture. Si quoi il y a voiture, moi on a pu ay bon me mater. Parce que azalaki moi na muké. Ainsi de suite à louer les chauffeurs. Chauffeur anguna ni kama na quartier. Oui, bah jeune bazalaka, moi bah courageux, à moi diplôme d'état na mais moi à continuer les affaires famille pauvre, ndi à sali moi auto école papa azui azana permis na et moi débrouiller kaka moi kechi oh mais moi nini asi moi baby nini tout ndé père bah ko proposer ba yenaye comme on est Yannick bon bolimbi sipo comme les autres bon comme on est Yannick Yannick Ezayo, oui, pépère. Vandakasi. Bayokani. Bon, pour la voiture Oyo, Eza cadeau ya mwana. Mais le kola kende ke classe otanga. Et sengeli okene na classe. Ozelie, ce classe ici, le sani. Ozongi nae. Moi course nae. Ozongi nae, mais na bono plus tao $200. Transport à chaque jour na bono pesa. Kolia na yope obandolia.
parce que Yannick a balé na noté azana ka voilà avant d'aka pas na bango d'accord ah boya ndini ba chauffeur ba futa ba $50 ba $100 ba $80 mais yazui $200 transport paye à chaque jour ba on paye ça kolia paye ba occuper en limite ndé a sala ndé ba futa paye Yannick pas comme moi bien moi ketchup bien moi nini tout moi jean ndé c'est ça là que moi na passé troisième des humanités. Bazo continuer na quatrième des humanités ndé makambe ko be bandia. Oh. Moi na akutani na ba camarade. Pour na boy ko tanga kombe école parce que les écoles moko répété ya bien pour monique ba ko bon à salir école na biso ainsi non non. Ba école les alaka bongo. Ah oui. Mais ils a limité à école moka cher. OK. Alors, na quatrième des humanités ba ninga ya basi. Na ma solo. Ote ngai na sana chérie na nga en tout cas talabo o pas beti yé pas tout bongo yondeni ngai makama na bi na ngati ozayuma yo penza blé penza bi bon blé au moins ma solo ba se kaka tout ne mutur mususu na récréation ba ko bise yo penza tata longwa na longwa yo kama solo na bisote abi bon longo la ngai ko abi te yo longo po ozana na mobilité ndenge ozana ekomba abi yetu le moni moi ko seka ndé ba bisi tala habite ngai na omeka ndenge nini kolonga ndako na voiture na chauffeur toyé dès que zo chauffeur azuyo ozongi ndako pendant que des courses il faut 50 nzela so ba pesi yo nzela ndé OK na chauffeur osombi selo ko na ngona supermarché tonini après ozongi esili siko no omeka ndeni na pe na puta te na jeune garçon toni alinga ngai tant ils ont raté chauffeur na bina ya jeune il faut lingai place ma comme bandi ngwana ba camarade na inde ba yibise ke ka chauffeur na bina to mona ka jeune il faut lingaye abi no bana ndeni abi yo penza nde ba yibise ba banda kaka mo simbie tom so pese bisou toni tout au timba voilà makambo nde yoko banda wana ye mona pe atiango na esprit na sorti bazui bazongi a salité tango chauffeur aye a juillet ba mati allez nanzela abono simba chauffeur kaka mwana osimba ye atala abendi loboko après tango sala manœuvre ba comme na école pona alinga kita apesi chauffeur bisou akita chauffeur atikali des équations azoka moi na patron c'est quoi OK na retour bazongi a sala le côté le jour suivant voilà pour appeler ndé a bien Yannick tanga talebo bisou peut na munoko chauffeur alingi bo bien petit akufinga donc na sala bien jeune et pe jeune obi petit yo amabonzeza akomo banga la champagne asa no mona muke so na mekiawa bokanga te boss les akomo banga bi petit yo nga omoni azana équation mais azo banga jour mususu pe ayaboye apese bisou abi abi na obanga omoni ozamona muke boyo kangangai bani tutu bino bana boyo mona na ke prison et comme ça abi ko bangelo ko te na olobana ngati ndi azu abi azu petit na oliaye petit yo na oliaye ba bela na ibite bandeko elle nzunga ma famille nde yazu décision bi petit yo na oliaye esili bayokani abi na sortie et simbate bien na tongo na kota classe de lobby c'est comme ça aïe na saki nae atie pantalon atie body allez so moi na ngombe moi nzoto ça nzoto bien tout quatrième des humanités déjà moto asia fongwami déjà bana batambongo aïe encore azam moi si kitoko pembe awe su pembe kaneti yo pembe nde papa ngape na kitoko yo mobali kitoko merci nde te babi kitoko j'ai moni likunia te nalobi te ka basi ya pembe ka basi kitoko mosi musako za pembe kitoko te bosi musu mwindo me kitoko voilà c'est ça entre parenthèses voilà donc ite bato mwindo balbake te bato basi kitoko basi mwindo majorité basa kitoko oui ndenge bazokende wana
vert flat na tongo wana bakenda kwa ekubo bake kaka na nini na mutuka petit alongoli uniforme alati body aïe afungoli akiti jeep abandola ta déjà pantalon et sili akoti ba uniforme na kati ya sac bakiti ale bakoti ye petit anene mutu afuti baki ale babandi yango ti 12h30 et sili babimi ale azongi na ndako petit amela mina babanda kala omoni ti jour musu baké classe jour musu baké bon jour musu petit 5 ans non que super machin ça ba chana ngaba nitu papa pese bon allez baké kaka bongo mwana ya musala mutayo remarqué. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kutanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Hein, maman, aza maman. Abi, yak. Yo, zana zemia. Eh, te, na zemite. Non, mon clair, te. Ngana maman, yebsanga vérité. Yo, zana zemite. Afin de rotale. Abi, au monde, na place non dengo zobeta, na kingo no consort tout. Na étudio bien. Zemine ko sabat. 3 mois ou à 4 mois. Pesa vrai. Et. Abi comme kolongola te. So longoli okufa. O ko ebisa mama te, abi ça va no ebisa mama te. Mais kolongola ndete. Abi ça. Nde? Direct. Ake ko ebisa mère. Mwana musala. Abi mama. Benga mwana tuna ye. Attendez ba ke classe. Na retour. Tuna ye. Anazim na solo na ye tout mais na bikolo na ngote nde retour à classe ba continue mutuka bon chauffeur azela kapé transport na ye na nini moi manœuvre pe ali apé ba nini tout moi na direct maman zui akene na nini interrogation moi na ndimi ya nani abwekolo abi vanda kawana maman pe akangi mona na chambre abengi papa abi parce que abi que papa azalaka trop dire abi papa il a un problème ici à la maison est-ce que tu peux venir abi tiens quel problème abi non exactement il comme téléphone té urgence OK j'arrive le cola mon conseil allez papa ye akoti tunaye azana zemi na biango ka sikoyi mona musa mutebisinga e consort abi zemi nani le bate papa giflé dans intimidation ta moni minga la batok loba oh ya chauffeur et bana ndenge nini nda expliquer ye oh eza faute mwana ye moko alobi eza faute na yete eza faute à chauffeur a boyaki ezanga ngani mutu na salaki nyoso na séduire pona ba ami ndenge na expliquer boy na école. Mais il y a Boya qui pense. Papa Simbabi, pourquoi tu m'as décidé? Pourquoi tu as fait ça? Allez, Abim Balomoko. Abim, chauffeur, yak. Chauffeur, pas bien le côté. Bon, il y a pas de télé bilok alia. Alia que tout est. À côté de vous. Abim, Fanda wana, Afandi. Mon général, je l'engaille. Ada soda. Dena zolo bawa. Abim, je l'engaille. Parquet. Ah? Parquet.
nde tozoloba awa aza na prison. Mwana alobi soko beta nga masasi, beta masasi. Soko boma, boma menga mobali nanga. Soko benga nanga, bengana, me nga mobali nanga, nanika mobali nanga bima. Ye. Bimisa mobali nanga. Mwana siye papa intimidé toi, abiso beta beta na so. Kutu batu papa azana zemi. Baken hôpital zemi à 4 mois. So quitte l'état ekokanga pona makambo. Komeko simbete. Mais mwana na biso mwana aboy kolia aboy makambo so tobi mobali nanga. Papa sili mayele. Mama sili mayele. Siko papa bengana o toyebani à travers ya mwana nanga to sambela na yao. Sikoyo nakende pa na parce que azape munganga, aza infirmière. Nde siko yende mutazalaki na hôpital pour na ko consulter zemi. Ah d'accord. Nde siko tellement mbutu habite pasteur nanga akoki ko résoudre problème ayebisi mama. Ayepesanga numéro naye. Nde mama pe kaka mutabingi ba nazo chance ka ba mama. Nakepe nakutana papa to sololi makambo so tututu. Sikoyo papa lobi. Nasala nini? Parce que oyaza na pouvoir sikoyo. Ka papa. Abi misaye. Papa pa lingi mona naye makasi. Abi na bi misaye mono yo. To na bi misate. Nasala nini? Ngana bi zemi ya kobota. Il faut ngana zo koko parce que nano azwa koko te. Mwana ya mwasi pe liboso kangwa parce que azaka bana misato mibali. Liboso na mibali. Ya liboso mwasi wana. Ya liboso mwasi ka wana. Koko pe liboso. Et puis avant dernière, azana bana nini mibali 5, base na base ka mibali. O wana na avant dernière. Sikoyo abi no lingate mona nanga lela ka boy. Ah oui. No lingate akufa, no lingate koko na ngai. Azwa problème. Sikoyo na comme une équation na sala nini na minute. Voilà. Bande ko bosunga ngai. Bande ko bosunga biso, bande ko bosunga prophète Josué Lokamba, bosunga évangéliste Josué Lokamba parce que il y a un problème même de basambisi chauffeur. Ah oui, tala. C'est elle qui m'a séduite. Yé moko mo sa zone ma ngai nde moto na séduire ye. Ake oloba bongo pe. Alobi angolobi botika ye nga moko moto na séduire ye. Abando boya na ndenge nyonso. Menga na sali mayele o ba pesa nga na baninga na ngai. Même ko futa flat, c'est moi qui ai payé. Ah? Asa à l'aise, c'est moi qui ai payé. Alobaka français. Lingala yoka comme français nde alobaka. C'est moi qui ai payé. J'ai besoin de mon mari. C'est moi qui ai payé. S'il faut me tuer, dis-moi. Je suis d'accord de me tuer. Mais laisse mon mari. Donc, ma fille, Aza douce. Alors, Kimia. J'aime mon mari. Laisse-les. S'il faut me tuer, tu vas me tuer. Merci beaucoup. Alors, Bandeko Sungangai Yangoana. L'homme de Dieu a ça la nini na likam oyoyo. Bobenga ta papa yemoko boye bise parce que temps za mukende wana azana prison. En prison, oui. Alors, tu ebite ni toko sala pona ndeko wana ndeko Yannick comme déjà yango wana. Autre PC mais au wana muso aza mon konzi donc une fois so bika bo alala donc c'est-à-dire atika libela. Donc décision souka eze pas ya papa mais akoki koyoka par rapport influence ya l'homme de Dieu ce qui bino bosuni l'homme de Dieu na makambo eko za la paix favorable na ndezabu ifona ki epé prison nakutana ya Yannick yango vala sikoyo ipa na famille ya Yannick nakutana kinda bango na ba mo etelo ko lo ba mana Yannick obi soki bobi atika na émotionnel autika ye soki bobi ke abala ye abala ye mais balimbisa ye azana moyen nini azaka mutu obi azana nzoto na makila mais mwana na a séduire ye fuir l'impudicité baloba ya ko résister au diable akoka ne ko résister mais monika ke moi ezate akoyi na ye ozana ngo chaque jour attendre nini okoya la abala pété asenta pété abala pété ezaka aza courageux jeune ya quartier tout. Bande ko bosunga ngai yango to comme na suka numéro de téléphone papa na bato tout bol ko ba plus 243 89 91 055 plus 243 89 91 055 et puis Yami Balé plus 243 9 98 17 18 54
so bengi nga ozunga te tika nga message na répondre pour bato ba benga ki bazwa kingai voilà ba musu batiki message na répondre voilà yango esali ke toza solution bandeko oza na problème na yo pe ya moni oza na problème benga biso pesa biso ngo to kozwa pe solution. Voilà, merci. Surtout en Europe, on a vu qu'il y a belé bazan ba problème moko ba bombango na mutema ba ba teneni ba sala ba kunga ba kufanango. Alors, bobenga pesa biso problème na yo. Soko lingi même que histoire wana ezana ba figurant. Toko luka ba to ba se belé balati se kombo na yo, balati parce que ba histoire biso to beteza ba histoire vraie. Ouais. Oyo muto ko to pesa na ba adresse to za makamunyos. To boye kotanga ba kombo parce que ba to wana oyo net histoire mi balo baza ba to moko des personnes influentes na moka na biso a yango to éteindre ba kombo na bango. Mais si tu veux te refandi sabatu awawa ya lati komba mama ya lati boye juste pour na to pesa ngo beauté nango mais ce sont des histoires vraies. Lobi tom suna ko zalawa eza initiative ya papa je suis le Kamba mais en qui pose na plateau té seulement que bateau to zana bango ye aika ko intervenir parce que problème est le cas que pané bolé ki saba problème nyonso bozana ngo bo pesa to luka solution oyo ko senga papa sambela et ça la délivrance il y a prière et rosale mais oyo senga batu ba réfléchir ba fana nini toki ko sala to luka solution et komona na pe awa sikoyo oui prière et salam mais ne ko na prison ata to prier ndenge nini na ozaka na prison et comme sikoyo ba fait que toyokani papa batika ye a retiré ba plainte wana alors solution ni to ko sala place pour il faut boire un argument solide pour convaincre papa wana pour ne quoi na bima. Donc il y a un numéro, il y a un bobenga l'homme de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup papa. Même classe, même Betty, papa lobby, abota et puis on continue Betty. Ah ça abota ozongi la classe. Ya obenganete papa aobi, obengana mwana nete parce que soka bengani ezalo kola à livrer, a ebate non sala. Ah d'accord. Tokomi na suka papa. Merci beaucoup tokomi na suka. Prière na ngai o sala. Simba place Zobela, topo simbi mai. Huile d'olive. Zambe na bomo ya visiter bino, apeso guérison, apeso solution na makambo yo zanango elekelio. Au nom de Jésus-Christ. Et ma futa wana na mana onction et lata yango na kombo na Yesu. Miracle. Pe second souffler. Bande ko bosunga ngai et ça l'impact na nzoto na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur nos chaînes. Restez toujours vraiment avec nous. Après moi, c'est Alain Dele. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala pota mzo ba produire en sute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alain Dele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement il y a break de break donc et puis son fonctionnement est bien. To comme ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena Alain Dele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli ango avant kende obima o mela melango ça a 2 jours atabati le loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poisson donc soko ata izana kati et longolango Alain Dele mikolo som na bité mindele ango ba pese biloko ba udia po biloko ango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit angwana ya anti-poisson oyo pe anti-poisson. Donc, benga Alain Dele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzamena nga pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.